News.com Nabaye o balandaka biso na lokole ya Congo esika boza kuna na mboka Pays-Bas. Lelo Congo lokole eza toujours na kati ya mabele mabule wapi o na mbanza. Place oyo mokonzi abule avandaka toza na Nkamba. Tozo toujours na kati ya ba site tozo na kotambola koyeba musala nini. Papa Simon Kimbangu kiangani azo salsa awa na kati ya mbanza. Pona bisi bino ke soko sa ta 1 mois. Ozo ya su mbanza te mkolo ya obunga omona changement ezozala kaka chaque jour lelo nazo kende na ke kokutana na ndaku oyo ba policier bazotonga pe ya bango lobi tozalaki bomona ki place ba FARDC bazotonga lelo pe tozoke kokutana place ba policier bazotonga pe ndaku na bango po bango nde bafutisaka Papa Simon Paku yango wana tozokende toke kotuna bango toyebi te ndaku oyo bazotongaki eza po basenga bolimbisi po ndenge bafutaki Papa Simon Paku ubieza nini biomo boyebi banda Ancien Testament eloko nini ba policier basalaki Jésus Christ. Mbote papa. Mbote mama. Namoni awa liboso ya chantier oyo ezo présenter o nini na chantier oyo. Bon oyo ezali chantier oyo papa Molimo Mosanto na kombo ya Papa Simon Kimbangu kiangani oyo apesaki biso bana na bato bampinga na kombo ya Police Nationale Congolaise na tina keto tongele ndako. Yango biso nyonso ezali te kaka Police Nationale Congo ou bien Nkamba ya mokili mobimba de apesaki biso mokumba Police Nationale RDC tosi ya kotongele ndako. Yango moni tozali awa biso nyonso tozobunde tumboyo tosala posa oyo tata mokonzi abule nzambe kati na bato asengaki na biso. Na 1921 bino ezali na 1821 eloko nini bino ba policier bosalaki epa Papa Simon Kimbangu bino ba policier yangwana lelo bo se retrouver botongela ndaku ndaku o eza po bosenga bolimbisi na ba mae o bosala ou bien eza po na nini ce que koko expliquer nga bien pour nga zo comprendre bien te. Merci maman na motuna na yo na kanisi na kokende pena mosika te parce que biso lokola to zana opportunité wana to zwaki ma opportunité ya kobenga ba serviteur ya Papa Simon Kimbangu komba omonier na 21 na 1921 boye ina ya liboso ayaka na mokili asalaka ya mingi et puis belé pe babundisa kaye belé pe banyokola kaye bon na kati oyo banyokola kaye lokola ba mapinga utakala même natanga kolo Yesu ba policier bazalaka ba soda bazalaka même natanga Papa Simon Kimbangu aussi tango ayaka na 21 ezalaka na ba soda o babenga maka komba FARDC ezalaka na ba policier bon pasi o ya monaka toyebi histoire abetamaka akangamaka makambo ebele mais oyo soko moni eloko ya boye ya motuya pe ya munene oyo ya pesi biso bana na bato ezalaki na 21 na 1921 ba policier mokonzi ya ba policier atindaka ba policier po ete baya awa na Nkamba na mboka Nkamba esika oyo zalaka esika asalaka ba evre na ye abotamaka makambo ebele de totindamaka na tina ya kofutisa ye mpako tango bayaka yepe azalaka na mwa kotambola mokie justement bakutaka esika oyo moni nde awa nde ba obligeaka ye afuta mpako. Bon omoni ke ya azalaki Saint-Esprit motindami ya tata Nzambe kolo Yesu na kotala boye to sengeli te kofutisa ye mpako mais na lokozanga koyeba nde tosalaka likambo wana na kotala bonzoka biso bango bamonaka lokola eza problème ete bazwakeka lokola bato nyonso or yende azalaki die le Saint-Esprit alors eleka nzoka nde pasi o biso ba mapinga tokomonaka lifuti ya mabe tokomonaka makambo nyonso pasi makambo ebele tokolukaka ya kitoko toyebike ekoya na nguya ye moko tata Molimo Mosanto or esengeli mwa makambo moko boye neti banyongo esengeli to futa na oya mabe tosala na tata Molimo Mosanto po ye pe yokela biso mawa afongolela biso motema po te a pesa biso bosomi wana o biso tolukaka yango awa nde tofutisaki mpako
oyo yambo basalaka makambo wana lelo bazate quand nous parlons bakufa bakenda mais lokola biso lelo nde tozo représenter tozo benga mabala police ba policier c'est pourquoi na faveur na biso papa Molimo Mosantu na komba papa Simon Kimba Onkiangani nde ayebisaki biso ke bino boza kosenga bosengi bolimbisi boza koluka bosomi metala likambo makambo bosala yangoyo parce que na tango akolo Yesu na liseko akolo Yesu na lilita na bataka ba policier ba garder ba batela baza komba témoin na oyo bato bataka batembeke kolo Yesu azali mwana nzambe te ndengalo baka après 3 jours na kosekwa nde bataka ba policier baza la combat témoin mais tango après 3 jours makamwane monanaka batunaka ba policier basilaka kolia kanyaka tango batuni basile sac bapesa ki bango kanyaka ba policier babuka la ukuta tozalaka na pongi or bamonaka ndenge kolo Yesu amataka ndenge moko pe na 21 batu ayambo bafutisi papa Simon Kimbango mpako alors bango bakufa mais biso lokola lelo tozali nde papa lobi bon bino botongelanga ndako nde bomona eloko nini na kosala na sepelisa bino pe na o nyoso bino bozali kosenga donc c'est ça soki isolomi bino bozali kotonga ndako ye bozali kozwa tope na lisalisi ya député moko tope ministre ya intérieur mutazali kopesa bino tope poko bele bokasi bwa bino me merci beaucoup papa na motuna wana na kanisi na kokende mosikate ezape makambo ya kobuka lokuta te biso tobengami ba aumônier na ba aumônier na etandi nyonso ya RDC eza na ba paroisse oyo ba camp militaire ba camp police donc soko koti na kati okokuta ba paroisse na biso ezali kuna donc quelque part aumônier donc nous sommes les pasteurs tozali ko évangéliser tozali ko teya ba soldats ba policiers ndenge ni ba ko vanda vis-à-vis na bande ko ba population ndenge ni ba bana na biso bakoki kozala donc vraiment tozali ko panza sango ya tata Simon Kimbango ekende ekota na basoda na ba famille na biso pe mokili mobimba c'est pourquoi omoni likambo oyo bino bolobaka bafuta bino mbongo muke siko na mbongo obozo tonga ndako o po ndako soki sili e ozaki toko makasi ndeti ya baninga na bino FARDC place tozaki kuna lobi bino bolobaka bafuta bino mbongo muke e bosko mbongo bozo tonga ndako bozu yango wapi bon mbongo oyo malgré mokili na biso pour le moment tozali kolela pasi na mawa tata nzambe mwa muke oyo afongolelaka biso tozwaka na lifuta muke wana biso pe tolobi ke non ndenge bible eza koloba na biso toluka na bokonza likolo po ete o nyonso tolukaka na se epesamela biso nde biso pe tomonaki ke non malgré moi lifuti na biso o tozwaka tozwa muke na bandimi na biso kaka muke wana na muke yango bomoni eloko aboye pe na kanisi tokomi déjà na suka o eza déjà elonga boboyo tokokota total ola kisabiso ndenge nini mabongisi mandako iwane ezali papa na kosepela makasi bomona po ezali pe lokumu na biso pe ezali lokumu ya papa Simon Kimbango esengeli kokota merci papa nazo ke kokuta na lisusu nande ko papa mbote papa oui merci maman na moni o aza esika ndako ya ba policier ezali bomonier ya la police ezali bazo tonga ndako oyo ebongo yo liloba no eza boni yo poza policier merci na sepeli na makasi maman nazali policier nazali aumônier ya la police na province Bandundu na ville ya Kikwiti tango na kuti muninga azopesa défense wana yango s'intéresse ngai po tengai pe na ko zwa pe liloba nazne ndako oyo na yoki ndenge botuni na mutuna muninga azopesa aumônier na biso ya boma azopesa réponse olobi bino bozwaka mbongo mike tozwaka mbongo mike kaka mike wana nete pa na bino na yokaki papa lobi nazana besoin ya mbongo oyo bosomba botekaka mikate makambo mike biso pe kaka mike oyo bapesaka toliaka nyonso te ndenge epesa milaka soki bafuti ata 50,000 tokanisaka oyo tole ndambo pe topesi nzambe alors lokola nzambe na biso ezali nzambe ya miracle mike wana topesaka nde yango ezokomisa biso ya kosala makambo ya boye na ebite soki bokoza na mutuna mususu par rapport à mituno oyo bopesi pa na ye to le katokota na ino totala musadi ne bozali kosala pamba te koloba libanda boye ezali esengo te ok très ezali couloir bozali komona ezali salon grand salon voilà kuna ezali salon à manger
Donc ça la manger. Oh, ça la manger. Donc obimi kotoyo aussi. Ah ouais, sous omoni ezali toujours ce petit salon. Kuna ezali première chambre. Vous voyez kotoyo. Yo posa mapinga. Et ce que vous na poto faut contribuer ngana ebite ya yo combien so tindi faut tinda. Pozo mona baninga koto bino mais awa baninga bafuta bango salaire muke mais ozo mona ka même bazo samsa munene na muke wana ndako ezo okomo place oyo olala awa Philippe Kutusonga nazo zela pe contribution na yo et pas ya papa Simon faut tinda ngo vraiment nazo beta pe ambela tala baninga ne bazo salelo ka kitoko. Commandant ina tuna lisusu soki moto wa motema mbolamu moto wa bolingo moto wa bosembo alobi ete lokola atali Congo Lokole alandi Congo Lokole w.com mpe alandi émission Congo Ekobonga ete lobi alobi ete asunga bino sikawa bokoboya lisungili wana topende ako kwa kozwa bino wapi sikani tokozwa bino. Mais papa moto bongo nde yende tozali na salutation ya makasi ya liboso ya munene parce que moto soki ayena likanisi ya kosunga biso wan inde biso soutien na biso soutien même na to banda soutien na cadre spirituel même na culture et pas inaye ezali lisungi nde tokoyamba tokozala na epenza na confiance makasi na bolingo makasi tokotia ye na considération ya premier niveau ne ekozala bongo avo. Voilà, merci. Na motuna no tuni na kanisi pona kozwa biso na lisungi oyo motonyoso lelo akwe kolanda biso to lobi akwe kolanda na makambo minene oyo boye kosunga biso boye kosalela biso parce que tozalaki lokola banetike maintenant tomoni bandeko na biso ndenge boye pe bandeko na biso musu toyebi ke bazali par-ci par-là na etandi nyonso nzambe atsa bato maintenant oyo nyonso yoki mawa pona kosunga biso kopesa main forte parce que après ekozala mapamboli wana ekozala kaka ya biso bato oyo tosali eloko te ekopanza na partout maintenant biso ba omonier tozalaka na mokonzi na biso oyo abengami comme omonier en chef azo diriger biso République démocratique nyonso ya Congo numéro nezali et puis adresse na biso même na nkamba tangu moto aye il faut s'y gérer bien lisungi oyo ezali pona omoneri police nationale parce que mukumba oyo pesa meli biso police nationale papa asili su ko pesa lisu mukumba na FARDC pambate ba FARDC enyokola ki pe papa Simon Kimbangu na 21 et puis biso pe police nationale tozape na makambo na biso oyo tosalaki na papa Simon Kimbangu tango ekoki papa Simon Kimbangu alingi asepelisa biso bana alimbisa biso na mabunga na mabe nyonso na ba minyoko nyonso oyo tosalaki ye mena yango oyo ye papesi biso bana na bakuto alobi oui na lingi na sepelisa bino me bosalela nga boye bozongisa boye na molimo eza likambo ya monene na bonzoto toza komona ngo lokolo ezali kaka moke eloko pamba yango vraiment bandeko na biso bisika nyonso bozali kolanda biso vraiment bandeko na biso ya poto bisika nyonso bozali ngai ndeko na bino na kombo ya commandant Baoukizo Jansi je suis aumônier ya district ya Boma et puis chargé à sécurité ya son menace soki moye ezali bosunga biso bandeko na bino et surtout bino bandeko na biso ya mapinga obolataka Sokoto bolataka babere ezala bozali na FARDC bozali na police soki lisungi ezali bosalisa biso bandeko na bino tokosepela makasi pe tokopesa bakombola bino na mokonzi ya bule pe akotika bino boyete soko koko pesa mbote na bakisi boye na cadre ndenge muninga pesi réponse par rapport à question papa tuni biso na lisungi ya koko uta hier na mutu nyoso azana volonté ya kosunga misala oyo papa pesi akaboli biso misala tomoni tozobenga 4 maisons toyoko na face tozana ndako ya bankole oyo ya la police ya bafa de ezali misala moko na cadre spirituel ezali tout d'abord bénédiction spéciale ndenge ezali awa donc netinga na yebike moi participation au moke na sala na kati ndako na mérité bénédiction spéciale et bon par rapport ya yo mutu ozwi likanisi ya volonté na yo po de osonga biso yebeke na kati ya bénédiction spéciale wana osali nini on mérité par na yo facilement on mérité par na yo kitoko o eza propre bon
pona bandeko bazana volonté ya kosunga biso to bengi bango pe ngai personnellement na sengi lisungi ya molimo santu ekota ekati na bandeko na biso difficulté tozana yango surtout biso na intérieur qu'on demande ezali moke considération qu'on demande biso na difficulté tozana yango wana papa asunga biso na molimo bandeko na biso oyo tozana yango na ezala na FADC même na PNC basunga biso ndenge tomoni œuvre papa esalemi awa na demande ya 1000 francs pour na mise parce que na Kinshasa 1000 francs pesa melaki même bano ki mangi ba pesa ki ezali molimo nde muté travailler batwana molimo utaki pa papa abo tozara nkamba biso pe tozosenga molimo wana papa a travailler ngo na ba militaire na ba policier même bano ki mbangise bazala na considération netinga particulièrement na koloba boye na uti travailler na ba commandant mibale alors que na district biso commandant wana liboso abanda ko loba chaque fois que non l'église mbangi c'est fort ce qui a eu qui donc mokozi moko boya linga toucher personnalité ya likambo ya lingoma na biso ya zalaki toujours négatif azobabi église wana eza église ya kosakana te même oyo nazo sala na ye mikolo yo alors papa atsala molimo ekota na ba policier même bano ki mbangi se bazwa likambo ya considération basunga biso ndenge yo lobi na kati ya lisungi wana na sisi bongo na kombo tata mona peli mosanto amen. Lilobeko kozanga tie vraiment la sepeli makasi na tous les ego puisque vraiment eza zatie eza kama bongisa miaye moko papa Simon Kimba Okiangani nzambe na biso ya soin nzambe ya kitoko alala kapongite voilà alors nazai ko pesa kala mbote na bandeko na ngai malgré tomonani awa na nkamba na Afrique et bandeko na nga na poto pekuna na ebike na France nazala mama na ngai na kombo ya mama Rosanne. Mama Rosanne na pesi mbote makasi Rosanne Basila na pesi mbote makasi mwana tata Simon Kimbangu et puis na pesi lisusu grand frère nanga na kombo ya Ronger Kizu Ronger azoyo kanga ile kinayo Kizu aussi Kizu ya ba urgency na nkamba na mboka na Congo RDC na province ya Bakongo na district ya Cataract na Kamba Nouvelle-Jérusalem, chaise internationale, l'église kimbangiste. Na pesi mbote makasi, bo nzamba batela bino, vraiment ndenge boyoki, bande konyonso bisika bozali, bo salisa biso bo sunga biso, na moi eloko oyo bokozwa biso pe tokotika bino te na mabondeli. Bon, maman liloba suka parce que to profiter, baloba soki omoni ngangande oko lakisa maladi nyonso bozanango. Tozali ba policier, na la police pe tozana besoin ya développement. Mais événement actualité tout ça nango na lingoma mikolo yo oyo papa azo recommandé biso mokili mobimba opération moko ngai nazo s'intéresser opération tolo na tobokola opération wana ngai personnellement depuis le 27 septembre 2009 nazwaka vision ya kosala ONG kombo nango e bandelizalaki oadaiki et là ici organisation d'appui pour le développement agricole de l'église Kimbangiste. Nasalaka, nasali statut na règlement d'ordre intérieur, na bongisi makambunyo sonayaki na présenté na chef spirituel na bakonjosio na kenda ki epa pambenda na pesi epa ya papa zako parce que bangonde banzambe na biso o bazotamsa biso. Alors jusqu'à présent nabzali na ba proposition de terre terrain moko ezali pa na biso kona na bandundu ya 2000 hectares na disposition na biso pona ko régulariser makambu misale sale makuna vraiment na mutu na ngai na tondi na donc na planification ya kosala misala wana mende na zangi bozwi na lukaka moyen soki na kutani na mutu oyo akoki kosunga ngai moi possibilité na somba na régulariser ba terrain wana na bana misala résultat ya misala wana nyoso ibana ko yawa na nkamba alors wana pe liloba nanga ya suka na esika na lukaka ndenge na moni bino lukambo ezo kota na voie des ondes parce que peut-être muto ya kozala na volonté ya kosunga ko pesa moi possibilité ayo kabiso asalisa biso alors e kozala sengo makasi na kombo na nzambe na biso téléphone pour ceux mutazana besoin faut à contacter na numéro na ya téléphone numéro na téléphone merci ezali 099 764 97 59 pour répéter une répétition 099 764
9759. Deuxième numéro 082 193 44 31. 082 193 44 31. Bon, ngai pe lisusu toko bakisa numéro. Ye azali na Bandundu alobi bien te azali papa moné mais azali na province ya Bandundu. Oh, ok, c'est bon. Bon, biso pe awa soki moto alingi kosalisa biso asunga biso. Ezali biso mais ezali soko sungi biso ezali osungi papa Simon Kimbango. Numéro na ngai ezali 082 148 22 57. Ya mibale ezali 090 32 13 193. 082 148 22 57. Ya mibale ezali 090 32 13 193. Wana soko bengi biso toko yebisa mbala moko bisika tozali pe lisungi na yo ekoyeba kokoma pona kosala oyo musala bapesi biso. Merci. Merci bandeko ngai na bino tomonani lisusu na site mususu. Merci tozoko bakaka musala ya papa Simon Kimbango kiangani tozoko bakaka tokotika yango te tozala bakimbangisi tozala no bakimbangisi tozoko bakaka tokosala yango po papa Simon aza pona bakimbangisi pamba te aza pe pona ba no bakimbangisi ta yaki pona batu nyonso biso nyonso ezala biso ba no bakimbangisi ezala bakimbangisi te papa Simon aza ya mutu nyonso ngana bino tomonani na numéro mususu. Merci. Apa kau pasti ambil tunggu dia jurnalis saya oleh apa pembuat, Papa kutu azab. Comme tozaka na kati ya nkamba oyo eza ekole oyo eza na kati ya nkamba oyo eza ndako mpe ya eseka eza na kati ya nkamba bomoni ebandeli otali boso na kota nsima eza ekole bino bomoni bana bango oyo soki bado ezali bino bato boza na poto bino bato bosungaka bana osunga bana ekole bango oyo mwa bauniforme mwa batisi oyo batie bango na mitu oyo bafoulard esala mwa bien botindela bana bapesa bana tayo pele esa kitoko na sepeli penza ndenge bana koto bazotanga baza na kati ya mboka me baza ndeti na Kinshasa eza vraiment kitoko mingi. Il y a miroir, alors on peut voir la recette. Alors, mon tipi, vraiment, il a formé carte d'Afrique, mais renversée. Voilà, c'est mon bon. Non, oui, c'est pas ça. Mais nous, on a carte d'Afrique. Mais qu'est-ce que ça veut dire puisqu'il faut former renversée? Mission, il y a tout un pays à Kamba pendant 5 mois. Tout un pays on a informé pour renverser. Yo kazi moi bakimangisi puisque l'Afrique est formée. Maombi yeye ndio inafanya Afrika ndio kufanya. Alors il fasse patakuwa nyumba patakuwa kwenye miroir alors on peut voir la recette. Alors ça la Afrique. Mon tipi vraiment il a formé carte d'Afrique mais renversée. Voilà, c'est mon bon. Non, oui, c'est pas ça. Mais nous, on a carte d'Afrique. Mais qu'est-ce que ça veut dire puisqu'il faut former mission, il y a tout un pays à Kamba pendant 5 mois.
tunakuya ndio hiki. Unaona hii form iko renversé, ndio kazi mwe bakimangiste mko nayo. Puisque Afrika maombi yenu ndio inafanya Afrika ndio kufasha. Alors hii fasi patakuwa nyumba, patakuwa kwa ya rouge na ya noir. Mingi inaanza bomba. Alors, la fourmi blanche, la fourmi blanche, la combat toute la semaine. Papa tu veux, papa tu solo quel, papa dia lungana, papa dia ngene, papa pale tuna filmer, iko kwa image. À ce moment, ça c'est le symbole. Et si vous la voyez, Afrique nous sommes scellés envahis. Oui, mais c'est comme Colombe pardon ya nani Adam na Ève, colonisation des 3 siècles. Autre où la naïwa, kusema le fisc ABC décrété. Mais il y a des raisons pourquoi parce que nous avons pas d'embrouille. Yoma nous on a eu un cadavre parce qu'il y a un jour présent, c'est lui. Donc c'est le secrétaire de 5 mois, c'était moi. Parce qu'il nous a donné une occasion unique à son genre que nous attendions depuis longtemps, de pouvoir venir ici délégué par toute la province du Maniema, non seulement pour la cérémonie d'hier, mais surtout pour la communion totale avec l'église du Christ qui repose ici. Excellence, aussi onyatima bele mamboka mokonzi naloba ete esika kiti ya lingombe ezali omboka nkamba etuka ya Bakongo sikawa mayo makanisi na tina uti kotambola oteli mwa bikela mi yamba kimbangu esali sikawa opese biso mwa makanisi na mwa ndambo omoni eza sengo makasi pona ngai na bandeko nyonso bazoya na ngai awa delegation na ngai mobimba ya kotia makolo na biso esika oyo nzoto ya papa Simon Kimbangu na bana na emisatu na basi nango ezolala eza nzoto toyebike na mote na molimo toza na bango naza pe impressionné na kozwa histoire nyonso eleki awa oyo eza église ya Nzambe esika pe touti ya carte d'Afrique na explication nyonso touti kozwa wana elakisi penza te esika oyo eza esika lolako donc pona biso pona bana Maniema en général o batinda ki biso awa eza esengo makasi pe tokomisi Nzambe sikawo za lokola nzenene kenene ete uti komona siko koloba na baye bazali kotia katembe kini loloye ete yamba Kimbangu ezali kosata likambo moko te pona yo lobi na bango nini eza pasi soki bato bakolo babongo na kansisi za bato o bazo ignorer peut-être nano bayebi kososola te o nyonso église Kimbangu ezosala ata mutu akomi awa na kamba te esika nyonso na mboka oyo na province nini bilembo église Kimbangu eza te église Kimbangu eza présente partout non seulement na ba église mais na ba école na ba centre de santé na makambo ebele oyo tozosala na bango ya développement ya mboka donc soki mutu alobi bongo azala motema kondima vérité te vérité ezali ke église Kimbangu eza église ezosala église eza na kati na biso église oyo tozokende nango nzela moko na mokonzi ya mboka Joseph Kabila mpona kotonga mboka oyo ya Kongo yamba oloba na Swahili mwa liloba ya suka na bana bamonyele mwa ekolo liloba ya suka mpona lelo parce que lobi tokoya lisusu awa mpona lelo peut-être ngai na bandeko na ngai oyo toyaki na bango awa na kombo ya bana nyonso Maniema toyebisi bana ya Maniema ke tosali mission oyo batindelaki biso na kombo na bango sikoyo tokomi na motema na biso pepele parce que to présenter pardon to sengi nini pardon na biso pe pardon na biso endimami epai ya papa Simon Kimbangu eza esengo mpona biso nyonso totika sikoyo oyo mosusu Nzambe moko asala neno moja Kiswahili papa puisque